dans la nuit des mensonges et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. Ton flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Lipasa, Azakaka, Wanatoko libérer Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Kudos à toi. Merci Nabila Batouazuli Bakou ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui ezali bongo branche boko to tchala chaîne Libération Océan du Congo et pai auto panza kato sasaka tobela ka moto ya papa le moloto ekite zikisa misala nyonso ya baloki ya Congo et pai oyo to longola ka peuple congolais na bolema et pai auto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to sala ka éveil patriotique papa dino bande ko balandi Congo la biso ezala makambo ebele na banzi ete bomoni etumba ona senga kala bilo bo s'abonner bo tele émission kota kilobi lobi ba supprimer. Donc tozali ko senga na bilo te bo bunde tumba ya ba vie mona mère de Brino na Autriche. Bo partager bo liker bo tcha ba commentaire ba se pe ba j'aime. Bande ko la biso bo zwa nano mvula oyo uti ko beta lelo e bongo bo tala nano Congo la biso e bongo tozonga. Bandeko total sibino na stade du 20 mai, total sibino na palais du peuple bo moni zindo. Bakambia ye kolo Congo. Bozali kosala nini? Kaka ba détournement bandeko langa. Kaka ba détournement ezali kosala biso pasi. Ezali kosala pasi. Bandeko balandi union sacrée tcho. Fumutoto apomoli kolakisa ete Kabuya yebi eloko te ezali maloba moko oyo Merlin Vuvu alobaki. Fumutoto alobi nyonso polele toyoka nanu ye pe soki ya Merlin Vuvu ezali oyo asengaki débat bango na Mike Mukebai tokoyeba pe na kutia yango kasi tozona no ya Fumutoto. Augustin Kabuya, quand il était aussi na Katia Présidium, il nous entretenait et nous fournissait le moyen de la communication. Moi personnellement, c'est vrai ça? L'honorable Augustin Kabuya Bengangai, na bureau privé na eza musikata na sika tout ça. Je le dis à haute voix mon contre dinga. Abi pour ce que tu fais pour les chefs, je veux pas que okendaka ozokendo ça l'émission mozo bimaka na babagnol tomi tukezanga tina alors que vous portez très bien la voix du chef. Na sombeli yo mutu ko quand vous efungwa na loboko ya sika pour l'honneur du chef Augustin Kabuya na 2023 président a eu de l'UDPS na lobby nga haute voix à contredinga il vous avait acheté les véhicules bino ba de pèse voya contredinga pour le travail botanga kaka mama fifi apesa kangai botanga kaka oyo nakenda quelque part nga nazo tango Augustin Kabuya que il prenait en charge toute ma communication
Donc c'est un bon leader dans l'union sacrée qui vous entretenait, qui soutenait ce que une voiture neuve, une Jeep neuve. Ok. Ezaki na bilo na miso abatu, ezaki na butute, ezaki na moi. Na yebaki te kazo pesa na mutuka. Abengaka non pour ce que tu fais pour les chefs. Conflit na kati ya union sacrée. Blanchisserie ya union sacrée. Bazali kokoto, bazali kosala la banzi mama José alobaki apomolaki tokozongisa ye parce que bazali ko détruire Congo po bango nyonso baye na sima ya mokongo ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo po bayebi ete soki tozali na ye bakokanga biso te nyonso tokosala ekozala kaka malamu po tozali na kati ya pressing sec à sec elamba ekomi mbindo okotisi yango directement elamba ekokoma bobele bopeto yango omoni tozali koloba ete peuple azali kosouffrir tozongisa nanu ba agent ndenge nini bazali koloba mpe na nsima tokotya mama José po ete bacréser bazali koniokwama tolingi te moyibi ya boye tolingi te bajusere ya lolenge oyo bazangi mawa tozali na posa na bango te na Congo au Congolais tolingi makambo oyo balobi na biso ezala ya bosolo parti ya UDPS UDPS na bango ningaka kolakisa soki union soki ezalaka nini yayebaka yango mpenza kotingola yango malamu te bango moko bato bayebi mais na suka na yango bazalaka soki na progrès social eloko moko ya ndenge wana est-ce na kati ya UDPS union ezali démocratie ezali na de na bango batya wana bonge progrès ezali na kati ya Congo tina ya UDPS na bango est-ce que bazali kosalela yango to lelo tozali komona kaka dictature tozali komona kaka lolenge nini oyo bazali kotindela biso bato ke babeta bajournaliste oyo bakoyamba bato oyo bakokritike gouvernement en place bokanga babandi kotindela biso bato na bango ndenge tolobaki mais mpona kosala makambo so ya malongi ezali mpasi tozwa nano video ebongo tozonga alors tozali awa mpona nini lokola bomoni biso toye ebele boye toyekolobela 3 points oyo toyekolobela awa ya liboso eza boye ministre ya justice garde so oyo azali ministre na biso ya sika monsieur Guillaume Ngefa oyo nyonso boyebi azali ministre oyo azali kosekomporte bien te na ministère ya justice envers les agents na baservice na ye preuve ya liboso eza na désordre ezalaki na police judiciaire de parquet en commençant par le monsieur Boyaou oyo déjà azalaki na 83 ans oyo déjà corps ya police judiciaire de parquet esi elembaki alors ministre ya justice aye azwi ndeko na ye parce que azali mongala bazali bangala ye na secrétaire général Booto baza na posa baimposer biso ete monsieur Boyaou oyo aza na arrêté te oyo aza légitime te azala inspecteur général ya police judiciaire de parquet par conséquent baagent balingi yango te et des deux jour oyo bazosala mafia na bango po ete bazwa batya ye comme inspecteur général nzambe alalaka te kaka na pokwa moko wana na 0h chef de l'état asigné ordonnance oyo atindi monsieur Boyaou Camille Nsala asigné retraite oyo aza âgé ya 83 ans azwi mpe na inspecteur général oyo azalaki légitime na bokonzi inspecteur Léon Moussadila azwi atindi bango retraite bandeko kokamwa ministre ya justice azoloba boye Ngefa mpona ye article numéro 2 ya ordonnance loi oyo président de la république asignaki alobi ke ayebi yango te ye abimisaki arrêté na ye ezalaki le 24 arrêté wana ezalaki d'ailleurs
publié te notifié te eza arrêté oyo ye moko asali nini a publié ki yango bato ba publié comme na internet par rapport ya image to message oyo bamonaki ya ordonnance présidentielle oyo ebimaki. Alors lelo tosali tozali 10 jours ya notification par rapport ya ordonnance ebimaki. Le ministre azobisa biso boye alobi ke mpona ye ordonnance wana ezopese te. On a hier ordonnance wana présidentielle ya mokonzi ya mboka ezopese te. Ça n'a pas de la valeur. Autrement dit que annuler yango comme ça ye moko alobi ke ordonnance ezo jouer rôle te arrêter na yem déjà très important. Raison pour laquelle de deux eza na fonds secret de recherche auto bengi FCR mbongo wana ezali mbongo oyo esungaka corps pona musala ba agent pona ba mission pona musala ya corps na biso pendant 8 mois 9 mois d'ailleurs je peux dire ebimité ministre Ngefa asali manœuvre asaleli bande kondenge tolobaki na bino bosunga biso JKM le number 1 ya océan de la presse congolaise moninga ya Gauthier Boulay na mboka ya mama Célestine et papa Michael équipe pour la tête tout ça a besoin de téléphone lisungi na bino ndenge tolobaki merci la maman missionnaire na plus 30 na mboka nita babe faut que moto pe bakoko lobo $50 $50 tout sur ma téléphone tout ça la bino musala malam Mon mère de Brie de l'Autriche mana nangana kunya de ngai États-Unis na mboka équipe pour la tête yanga mokonzi na Angleterre vous êtes tellement belé. Vous êtes tellement belé. Petit frère Zola, que Dieu vous bénisse. Il y a comme on a les sous. Comme rétablissement la Guillaume Gangola. Maman, il y a moto mojali. Partout, vous allez en Suisse, maman, la jolie, maman, Duro. En décollation, vous allez belé. Vous sunga. Parce que Mingi a colobé, c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont balkanisé. Peuple a souffrir. Peuple a souffrir. Ils ont expatrié les Congolais. Au cours de ce Rwandais. Pour la maltraitance. Yango tozolo ba ete to boya makambo oyo ezali koleka. To boya makambo oyo ezali kosalama. To telema pona koganga. Unité est à la force na biso pour la libération de la République démocratique du Congo. Bande ko ezali pacifiquement. Union sacrée mobomi ya mboka. Union sacrée bateki ya mboka, union sacrée ba détourneur, union sacrée to lembi. To lembi botika na bokonzo bozo le kokate bozo nyokola batu boza ko nyokola batu na yebisaka bilo ke bazana ba conflit moko ya kosakana te bazana ba conflit na banzi bomoni bazo sala misala ya malamu te batu balobaki ngefa kosala makao minene akosala bomoni bango kaka kowelana toyoka na maman José et bongo tozo. En tout cas, avec tout respect que je vous dois, conflit nabino, DG, il y a DGI, Barnabé Mwakadi, et le ministre, il y a finance, ba conflit nabino mi bale, ba guerre nabino, et koki kotinda tebiso nyoso toke do, koza la victime ya ba conflit nabino personnel. En tout cas, toko tate. Surtout pas, ko bebi sa réputation fati pour mama kamu nabino wana. Donc awa namoni ba tu vas moins explication mike na réseaux sociaux par rapport à makambo a plaque. Non, ezoko tate. Déjà Barnabé makambo ne koti na matoite et koti te za yango te. Mon frère, tu ne peux pas nous tromper. Avec tout respect qu'on vous doit, vous êtes le bureau technique direct du ministre de la Finance où vous devez lui donner des éléments techniques, travailler fiable, qui va permettre au ministre de proposer l'achat ou changement de la plaque na conseil de ministre. Tu ne peux pas aller avec... Le ministre ne peut pas aller avec un dossier ramassé dans Balabala chez le président de la République na conseil de ministre pour décider sans qu'il y ait direction générale, il y a DGI, il y a impôt, aux alliés patron et makababa plaque, aux anga kopé ça est sous-bassement fiable aussi étudier les paramètres nous sur ma camions. Alors, comme on baboto la kingai, bah mais ma kinyon a responsabilité pour la j'incline aux alliés, soit incliner responsabilité donc tu ne sais pas ton travail.
Donc tu ne sais pas ça. Tu as même le pouvoir de faire comme ça la note technique s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour que le président Fachi à côté Makambo sans lui présenter un soubassement technique. Donc il y a quelque part où on peut expliquer tout bien. Tozo comprendre que Makambo te ezo kota na matoya tozo yoka ngote. Biso to Monica Kake, vous êtes en train de chercher un problème sérieux entre le président Fachi et le peuple naïe. To sombi nani contrôle technique. To sombi permis de conduire. Boya na décembre, boya ko sombi sabiso lisusu na janvier plaque. Awa to comprendre. Constitution to si totangi elobini qui a le droit ya ko signer mukanda. De deux, il va le signer avec quel soubassement technique. To yebi pe délai pour que batuba kota masolango. Alors boya ko intimider biso to na makambo ba lesisi yo ezoko tate na matoi. Soki yo dudu fwa mande ozali fautif papa biso na yo. Soki Barnabé Mwakadi biso na bino. Alors envoyez vos communicateurs au foot à la fin du mois. Baya ko expliquer biso malam parce que biso toujours comprendre te. Nous on ne comprend rien. Tozo lo bakaka tozo comprendre ce loko mokote. Pe ndenge bozo nga ko kwese la Fatima kamunyoso to kondimate to kokota makambwana. On en a marre avec ba incompétence na bino ba bureau na bino. Oyo bozo nga ko la ke Fatima mabe. To kima dossier arame. To kima lampadaire na forage. Oyo toko melango te lokola kinine to boyi. Et puis aussi makambo ya gegel ya ministre ya mine elongo na Fifi Masuka na gouverneur akatanga na moment oyo ministre akene okoma mukanda. Il paraît que Fifi Masuka na katanga zali ko résister na lolaba azoko résister selon nani na ye selon ba raison na ye oya zali nango parce que yenda za sur place. Alors ba gegere na bino mimbale Fachi azakunate. Vous êtes tous bateau Fachi a sala qui confiance à faire musala. Vous devez le produire un travail oekosungaye et non un travail humilié peut ridiculiser. S'il faut même to futa babieto kitana katanga na to yakokuma na lola bo poto comprendre makambo. Tozo kitawana to comprendre ABCD pour toper sa Fachi vraie version. Parce que oyo bozo sale la ba crezer wana. Tokola to la muke to situki likamumabe salimi kuna. Tout simplement parce que vous êtes en train d'exposer le président Fachi dans Bamabé. Boyoki qui minéré, il y a un protocole d'accord qui est signé na Rwanda, na États-Unis, na Congo. Bo bandis ko chama kena makabwa mine. Po mindele balo banini. To bae to lembi. Omoni ba maele na bino to sto yebi yango déjà. To sito yebi. Nanu to silisi dossier te ya José Mpanda na Gilwando. Nanu to silisi yango te. Bonibo tombo lepso lisusu eloko msusu. On a déjà compris vos jeux là. Chères autorités, ne mêlez pas Fachi na makambo bozolinga koskabola ye na peuple na ye. Chers frères et sœurs, nous sommes fatigués, il est déjà 23h28, heure de Kinshasa. On vous avait promis vrai Tokoyako ça la échange par rapport à ça, mais malheureusement pour nous, il est déjà 23h26, heure de Kinshasa, le 4 janvier 2026. Moyen ya continuer kolobana héroïsate. On vous promet demain très tôt le matin, on va vous donner tous les éléments au tozalina yango, mais dans l'entretemps, il nous reste vérifier à la source les éléments au tozanango pour la DGI, na ba éléments au tozanango na ministère ya mine. Je vous promets demain matin, je vais entrer en contact avec ba responsable ya DGI et puis ba responsable ya ministère amine pour nous permettre à ce que top lobe labino ba creuser nyoso bozala lwalaba mukwe tranquille munyamanze tulisha pata madoléance yenu yote tuko nao deja kumikono tuko na chunga tupate maelema yote yenye mulitutumia tunachunga tupate ngine maelema ku ministère atupende tukamate vitu ya kubalabala et dès que tunapata le maelema ku ministère tutarudia hapa tumiambia vérité. S'il faudrait même tushuke pale mulwalaba munaweza tuona pale le plus vite possible tukuye siepe que tujione ma réalité enye iko. Mais dans l'entretemps tunamilomba mukwe tranquille muache makelele muyo kama tuko tunatravailler pour ça. Tosi to bandi déjà ko sala musala pour ça. Soyez tranquille, ayez vos apaisements. Ba creuser yote bozala tranquille tozali na nzela tozoya
après avoir eu tous les éléments possibles au Ekosungabino. Mais dans l'entretien, plaque. Elulu ezoye bomaye, elulu ezoye bomaye. Pasi pe mawa na professeur na biso. Oyo bauta ekoboma. Tous témoignage moké ya mona naye. Mon fils, nous sommes éprouvés ici, nous sommes à la maison. C'est la maison des parents, chez le professeur Abata. Et un événement malheureux nous est arrivé cette nuit. Vous avez vécu la situation. Est-ce qu'il y a moyen de nous raconter réellement qu'est-ce qui s'est passé depuis la nuit jusqu'à l'instant? On était à 23h, on était dehors avec papa et maman. On essayait de discuter le sujet de famille. À 23h45, on est entré à la maison. On a dû fermer le porte et il y avait papa et maman qui priaient avant d'aller dormir. Ils ont aussi prié et ils sont allés en chambre. À 1h45 ou 1h50, nous avons entendu de bruit au niveau de la porte. Au travers de cadenas qu'on a, de cadenas avec sonnerie qui sonne dès qu'on le touche. Il y a ma petite nièce qui a l'habitude de passer nuit au salon. Quand elle a entendu cela, elle a directement couru pour m'avertir. En sortant de la chambre, nous avons pensé que c'était de Koulouna qui menaçaient. Or, c'était des bandits armés. Arrivé à la porte, ils forçaient la porte, mais la porte ne s'ouvrait pas. Ils ont dit utiliser même des cisailles pour couper tout ce qui était comme métal devant la porte qui faisait barrière ou obstacle pour eux. Et non, là, quand on a voulu encore renforcer la sécurité à l'intérieur de la maison, il y a papa et maman qui sont sortis de leur chambre pour voir un peu. Et ils se sont approchés, ils ont constaté aussi qu'il y avait des bandits armés qui étaient devant la porte. Il y a papa qui était à côté de moi qui me disait de renforcer la sécurité à l'intérieur de la maison. On a tenté aussi de sécuriser. Ils ont dû pousser la porte plusieurs fois, mais la porte ne s'ouvrait pas comme d'habitude. Et un des assaillants a directement dit à son ami « Beta Massasi Panzava Vitrao ». Directement, l'autre l'a attiré. Moi, quand j'ai entendu cela, j'étais à côté, j'ai dû m'écarter. Et quand j'ai entendu le coup sortir, je pensais aussi que papa avait déjà quitté plutôt la proximité avec la porte. Alors malheureusement, il était toujours là à côté de la porte. Quand ils ont tiré, le projectile, je crois bien que c'est le projectile, ont pénétré son thorax et son bras gauche. Les assaillants ont pénétré la maison. Quand ils sont entrés, papa était encore là, il était encore vivant. Et l'autre, un des assaillants, a dû lui donner un coup au niveau du mâchoire. Et quand il est tombé, c'est là que le projectile d'autrefois ont fait effet dans son corps. Et moi qui voulais me cacher en chambre, ils m'ont suivi jusqu'en chambre avec des armes pour me dire de sortir. Ils demandaient l'argent. Moi, j'ai vu papa qui gisait au sol. J'ai dû courir pour le voir, pour connaître comment il s'est porté. Et ma grande sœur qui criait « Pesa bango, pesa bango ». Ils ont pris l'argent qu'elle a l'habitude de vendre avec son petit commerce qu'elle fait. Ils ont pris l'argent et ils ont pris aussi de chaînettes en or qu'elle avait et un téléphone aussi Android qui était là à leur portée. Et papa qui gisait au sol, on a dû le soulever pour voir s'il était encore en vie ou pas. Il y avait encore de l'espoir car son pouls était encore là présent. C'est après que quand je suis sorti pour chercher une voiture pour l'amener à l'hôpital, en rentrant, j'entends maman qui me dit « Ton père, ici, la langue est sortie. » Il y a encore le sang qui était au niveau de nez aussi. Quand j'ai essayé de le toucher, je sentais encore un petit pouls. Il y avait encore une lueur d'espoir qui était.
que ça pouvait aller. Moi, je ne savais pas que le projectile avait déjà percé son cœur ou son thorax. Dès là, on a dû appeler un voisin qui est véhiculé. Il est venu avec sa voiture. Il nous a aidé à l'amener jusqu'au niveau de cliniques universitaires. En route, déjà, je sentais qu'il partait. Il n'était plus là. Mais on avait toujours cet espoir-là que Dieu est capable de faire quelque chose. Et c'est après que quand on est arrivé aux urgences, que le médecin a constaté juste son décès, juste à l'entrée. Là. Et il nous a annoncé qu'il n'était plus. Dès là, j'ai attendu que mes grands frères viennent pour qu'eux aussi, en tant que médecins, puissent constater pour faire le même constat que l'autre médecin. Et dès là... Boyoki, bakoteli na ndako, pourquoi tu es bité? Pourquoi makambo bozo sala malamboka na biso? Pourquoi criminalité ezo sala? Parce que makambo mabe nde sala mboka na biso. Alors bandeko nanga, totelema poto bunde la République démocratique. Na banzi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo makeye na Angola. Azongi basango pe bakendaki. Tozali komona tour de rôle toye peut-être soye Kabila kokende. Alors ezali ko semer problème. Yango ala ndeko na biso moko alobi na bango babuka mapeka. Alobi babuka mapeka. Nous avons le droit ya kosolola po ete makambo oyo esila. Toza na tango oyo ya kosolola po makambo oyo prendre fin. Tozali na tente ya komatisa mapeka osilo nta bozokoka te. Ngonga oyo ezali tosala makambo malamu. Alors nazali kosilisa na video ya Owen oyo abandaki koloba makambo pe tozali kosenga na bino bandeko nanga. Dictature etongaka te. Tosunga na bakongolais. Bon s'abonner massivement partout au Bozali. Ba mama ya moto mojali mokozima makati assalamu alaikum. Na mama nanga jawa pe ba mezima nanga bona South Africa na mboka ya Gilo Mpinga. Ba programme Angola no bondi ya botard de bono tailleur monsieur kokomela bino mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo bido. Vraiment mamour moi grippe ezo betaka biso yebeti pe makasa en tout cas prompt rétablissement na ye. Tanga kokoma bien na banzi bokomona ye parce que atelemi ya bandi mongula lingaka te bato bazobenga bazopesa ye masolo de partout. Il fallait qu'il bête le solo ndeko boka ote kobenga ye mais grippe oyo ekangi ye kosambelaka mpe mpona biso po ete bato basepelaka na mosala oyo tozali kosala te. Bakongolais tozali kosenga bino vigilance. Affaire Mozitu oyo lelo bapointe du doigt tokosolola yango parce que mwana mboka Mozitu lelo oyo bapointe du doigt na rébellion ya M23 oyo ezalaka la Kabila balobi lui aussi il faisait partie. Botala ndenge ngubu azobela bato. Botala bino bato bozali kolinga kosassocie. Botala makambo oyo ekoyela bino. Mwana mboka Félix Antoine Tshilombo lokola ye ayaka na plan ya mabe, plan na ye ezali kobenda bato pembeni na bango mpona nsima déstabiliser bango. Et voilà aujourd'hui IDPS ebandi kocréele mwana mboka Mozitu makambo. Bokeba ata lelo bokoboyaka makambo tozali koloba mais lobi bokondimela biso na banzi na nsima ya video oyo nde tokokabwana soki nzambe azali tokozonga lisusu po tolobela bino nini esengeli tosala. Vidéo Josias. Est-ce que c'est pour autant ce que l'État a frustré, a choqué, à régler compte pas un simple citoyen qui à la limite pouvait déranger à travers ces déclarations ou ces publications sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup Nono de l'occasion au PCBiso. Mes salutations, ma PCP chaleureusement mes salutations à mon frère Kenana. Merci beaucoup. Ma PCMbo Tenabatunion Sobazolanda Biso, Awa et puis je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Que Dieu bénisse le Congo. Awa John Kennedy Aloba à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Très bien.
Ancien président américain. Ancien président américain. Banda Congo et Banda. Mobutu bazala dictature ya ndenge Félix azo sala salate. Comment ça? Au même époque biloko so mabine la Mobutu danser pour lui ça. Comment sera Mobutu? C'est pareil aujourd'hui. Les réseaux sociaux qui mingité qui n'en a parlé de la sociologie politique. Les réseaux sociaux au moins Mobutu sur les réseaux sociaux tout ça awa. Quelques abus à ça, certains abus à ça, ils n'auraient pas dû les faire pour dire que taïninga qui est réveillé dans n'enga fou. Le monde est devenu un village planétaire. Un village planétaire, vous faites telle chose le matin. En moins de 5 minutes, Batunyo Sobaroyeba. Ozo Salama, l'époque à Félix. Président non contre la dictature, l'époque à Félix Bazo Sala. On veut tous nous miseler. Atabokangi kamizelo, atabobomiye, atabokangi owen, atabobominga. Félix Tshisekedi comme ça dans le faux, il y aura toujours ma Congolais ba hôtel melo, aussi sa Congo mbimbate. Mais film na yo et soukape bien. Pour aller bozo ke na batu, film na bino, pour film to monango. To mona film yo. To moni ba renya ndenge nyoso na pays na biso. To mona ba film yo, to yebi ndenge soukaka. Na lobby, hein? Ah, bah, lobby na biso UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce que na Congo toza uni? Toi unité. Bango mona na UDPS est-ce qu'il y a ça? Pour la démocratie. Mais bon, ça biso ceux qui veulent une démocratie té. Bon installer la dictature ouvertement que biso to aso Union pour la démocratie té, to combiner ba to dictature. To silisi na biso bandeko. To tonga mboka la biso. To tonga Congo. Tolongwa la kimoyibi, tolongwa la intimidation, tolongwa la kosala mabe, to telema, to dresser ma front la biso, qui longtemps courbé, to telema pour la kobunde la nation congolaise. Nous avons le droit, ya koloba non na balkanisation, non na ba plan machiavélique, o bazali kosala na mboka la biso. Entourage mon mboka Félix Antoine Tshilombo, ezali ko boma Congo, ezali ko servir Congo te et yende po bango moko ba lia. Et yende po bango moko ba sala makambo na bango tout autour ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo ba ebiete lena miel ezali ko couler pona échec bango sko bazali wana lokwa bato bazali ko sunga ye pona nini ba lela kaye po bazo comprendre faiblesse na ye. Nzambe abatela tout congolais partout ozali bundela mboka la yo kotika mboka la yo te partager émission senga na bato ba like ba tia ba commentaire ba sur pe ba j'aime to bunde tumba ya ba vie. Bomoni ndenge nini bazali kobundisa chaîne oyo parce que bayebi bosolo ezalaka awa yango tozali kosenga na bino bamama ezali demande na otisi merci na bamama missionnaire nzambe alekala kopambola bino ezali demande nalobi kaka 50-50 soki mpe bakozala bato mibale bapesi biso 100 esi nango lomami si José lomami tozala posa na bino mpo tosomba telefone ya malamu telefone oyo eza mpenza na bacapacité ya malamu te tozwa telefone approprié tosala mosala convenablement pareil oyo mpa kozala caméra nini kotindela biso ekozala mabe te ordinateur ekozala mabe te parce que il faut tosala mosala il faut toloba il faut to dénoncer po Congo a un sérieux problème sikoyo barebelle bazali bongo kotambola na banze bino moko bomoni arrestation ya général Mosusu boyoki déclaration ya Salomo Skadela comment maman na ya kufa kobotola biloko otortire bato ezali pasi pe mawa lelo onatan ye wana na ndolo nini oyo ezali kosalama na gouvernement oyo tolingi yango te. Merci la Joseph Kabulo, que Dieu vous bénisse dans mon qui te conseille la biso. Merci la Pape Jay, directeur de recherche stratégique et personnel Sango Mokonzi. Pareil à Bémission Babiso Matondo pe d'assistance il y a Dina Mpombolo Mpinga Tikanzambe Apamola Bio. La patrouille, la mort nous vaincront et la peur doit quitter nos esprits. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Victime.